kolata préservatif eza nango bien pour se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Wana naka wana eza nango bien. Maintenant mabena yango tozo salela préservatif pour se protéger, mais mususu eza olati yango na kati ya scène omoni etoboki. Mais bandeko beye bazoloba ke préservatif moko ekangaka sentiment moyo koma pende siki sengelo ko mezo zala te. Topekisa munzoto ko koma biskuit ya koma. Olata te bilengi oyo kaka soko za nango te yango pe ko yoka soko za na préservatif. Moselu eza nango bien tokoyi te kasinde okekuta na mwase mabe apesi pe maladie omemisi maladie na ndako nao. Moni eloko ndenga pona ngai préservatif eza bien. Ndeko misusu balobi ekangaka sentiment. Sentiment ndenge ni yo lingo kaka sentiment na musisa. Wona peza kana sentiment. Eza nango ka normal, eza nango ka nzoto esili. Siko sentiment ngo ti wapi. Nga pona nga papa ezala mabe parce que mafuta na ebebisa biso basi. Mafuta. Mafuta oyo eza na condom ane bebisa biso basi. Ebebisa ke longito maboko. Te na se na biso basi. OK, esala kanini? Non, on mona après bando c'est la mingi on mona au bando kanga sous zemité. Non. Préservatif atako ya nimboko c'est boka ezali. Mais mutu na mutu azana. Donc mutu to azana numéro na ye ya chaussure na ye kuna. Oui, normalement. Merci chers internautes, vous qui nous suivez depuis Congo Millennium. C'est votre émission 100% News. Oui, 100% News. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très délicat. Nous parlons de l'apport du préservatif. Nous sommes sans ignorer tous que ce 21e siècle est frappé d'un grand fléau, ce qu'on appelle le VIH-Sida. Hormis le VIH-Sida, nous avons les IST, les infections sexuellement transmissibles. Parmi les moyens préventifs contre le VIH-Sida, nous avons l'abstinence, nous avons pas mal de techniques. Mais parmi tous ces moyens préventifs, les moyens les plus efficaces restent le préservatif. Cependant, ce dernier temps, dans la jeunesse, l'apport du préservatif se présente comme un tabou. La question reste de savoir, pour une génération ya lelo balingi ko utiliser les sous préservatif ité. Est-ce préservatif eza mabe to eza malamu? Ce qui préservatif ezalaka mabe, mabe nango ezalaka nini? Ce qui peut préservatif ezalaka malamu, malamu préservatif ezanini. Nous allons passer le micro na bande ko na biso baza koleka la population. Chacun nous donnera son point de vue pour na koluka koyeba selon ye est-ce que kolata préservatif ezali malamu to mabe mbote ndeko? Mbote papa. Tokuti yo pe kaka na kati ya terrain yebisa biso oyebi loko babengi préservatif to condom na yebi yango. Selon yo, est-ce que kolata condom to préservatif ezalaka malamu to mabe kosalela yango? Selon ngai na kopesa point de vue na ngai kolata préservatif eza nango bien. Na sens ni na bande ko na biso balingi makambo oyo epesaka buzoba. Mais sans préservatif okozwa maladie. Mais celui qui porte ça doit qu'il donne même un peu quand même plus. Mais eza nango bien. Epesaka bien. Parce que sans révédatif, au sein de la fécondation avec quelqu'un, sans yangote, parce qu'il faut apporter yango. Ceux qui ont causé yangote et pour porter maladie. Bandeko misusu balobi que ceux qui mutalati prudence par préservatif pendant acte sexuel badi condom on dirait kangaka sentiment. Yo mo nyango ndenge nini? Mais pour na bango parce que baza na posa ba sentiment wana. Mais après sentiment, eza eloko moko yaka sima. Balota kango pona ba éviter maladie. Ba maladie wana nde ezopesa yango bien na bantu sentiment. Oyo zolinga ngo te, yango lobi ozomona ki azui sida, mais eza nango bien te. Il fallait azala nango kaka, il faut alwa taper yango. Yango na ko senga bande ko na biso o balinga ko lwa tate, faut basalela yango parce que moko to promis na tension tozali eza mabe. Balinga ko kosa biloko wana sans kolwa tango te. Balobi ke bana mosielu kolinga mosielu mingi nde likambo mbote ya. Bonjour papa. Tozolo bla likambo ya kolata condom to préservatif. Est-ce que pona yo kolata condom ezala malamu to mabe? Kolata préservatif eza
penza très important dans la vie de l'homme. Malamu ya préservatif ezanini. Bon, malamu nango eza que les loto lobby au kokutana mwasi moko boye azaba maladie par exemple maladie à sida et le VIH sida par exemple azana be microbe préservatif eza ko protéger mutu pour azwa maladie wana te au kokutana mwasi wana ekosa keyo ozwi angoti. Importance nango yango wana. Mais bandeko belo balabi kolata préservatif on dirait et kangaka sentiment on dirait ba santaka lisusu penze elengi wana malamu te. Bon, on a pena, ce que l'on senti pena ba elenyoana ça il arrive des moments que au kokiko se rencontrer na moi si moko boza ba maladie yo ozo sala pour se protéger contre les dangers. Bon, exactement que ozo sala pour ozala ba sentiment moko boye toza non eza pour se protéger. Ce que l'on a ba sentiment moko boye bien pena au bali na ndenge normal oza moi sino otia na ndako po moi si moko oti okuta na yesiko oyebite azala na banani oyebite akuta na banani eza na marque wana aza bato ebele pe bato ndenga azala na bango oyebite bato wana bazala marque ni akuta na bato baza ba sida bato ya maladie moko boye mais yo pour se protéger contre ba maladie wana préservatif ezo opesa yo nzela ozwa ba maladie wana ti. Merci beaucoup ndeko to tambusa micro bandeko batel ça fait point de vue tomoni pe ya yaza simana biso mbote ndeko mbote papa yebisa biso tozolo bla likambu ya condom est-ce que kolata condom ezali malamu to mabe kolata préservatif eza nango bien pour se protéger contre ba maladie oyo eza sexuellement transmissible wana naka wana eza nango bien maintenant mabe na yango tozo salela préservatif pour se protéger mais mususu eza olati yango na kati ya scène omoni etoboki donc tozo se protéger pour la maladie mais na kawana ozui so maladie donc des fois en plein scène les autres toboka kana bon pour na bandeko baloba ke préservatif to condom ekangaka sentiment yo pour remarquer yango oui pour na baye balingi ko salela nzoto na nzoto wana nazo profiter na temps wana pour pesa bango conseil moko bandeko na ngai bino batu bolingi ko salela préservatif te to salela ka préservatif to ko boya ko salela ngo soki ozana ndaku na yo moko na mwasi na yo oyebike aza mwasi ya ndaku wana toko salela yango te mais soki coup franc na nzela vraiment to salela ka yango pete ezali protection mais nazali ko senga na bayi basalela ka biso ba préservatif ba salela ka biso yango ezala efficace ozali komona ezala na yango bien ezo permettre biso ki non soki tozo salela yango na kati ya scène eko tobokate pour ceux qui ont toboka et ont biso na ba conséquences makasi balobi ba conséquences c'est belé côté opé ya mbote ya mbote frère tozolo bila likambo ya etali préservatif balobi est-ce que c'est loyo est-ce que kolata préservatif ezalaka malamu to mabe te kolata yango eza malamu na basi o mabe na basi o ya libanda mais eza nango pena malamu pona ko mi se protéger mais bandeko belé bazolo baké préservatif er moko ekangaka sentiment moyo koma pende siki sengelo ko mezo zalate olata te bilengi oyo kaka soko za nango te yango pe koyoka soko za na préservatif. Est-ce que condom kolata yango ba avantage nango eza nini? Avantage nango eza ko boya maladie. C'est que des avantages nango eza maladie na nzoto. Conseil nino kopesa bandeko bango balobi balingaka coup franc ou bongisika ballon Cristiano filet mbala moko sans le kanaba mire te na koyebisa baninga o baboya kapoti en tout cas soki na mwasi yanda ku peut-être là ça va mais soki na basi o tozoki ne kobetaka libanda en tout cas to préférer kolata kapoti pone batela biso na kaya maladi okoki pe ko mema maladi na ndaku na mwasi ndaku eke mobimba mais na ba penalité libanda kaka na mwasi yanda ku soki azana état ya bébé wana la ça va na komi se protéger pour na to batela bébé wana mais na temps o yaza libre na kobeta sec mais libanda penza aussi il faut que mire koti aprendre na beti balobi zaka likamba mosielu balobi mosielu nde likambo baya ya balinga mosielu tomoni ya pe kuna zali yepa kinwa tamsia ya pe kaza mutu ya FC mosielu apesa pe biso makanisi mbote ya mbote papa baya ya ezande nini tolo balikambo condom est-ce que ko beta masolo match na condom ezala malamu to mabe pona nga eza malamu condom eza bien par rapport ya mosielu pona ko batela ko bota ebele
condom eza mabe te. Mais baya balobi kokende mosielu ezalaka bien ekangaka mwa biloko moko esalaka bien ekomisaka mobali mais soki olati préservatif mosielu ekomaka na mwa kaka mwa étouffement. Mosielu eza nango bien toboyi te kasi nde okekutana na mwasi ya mabe apesi yo mpe maladi omemisi maladi wana na ndako nao moni eloko mpo na ngai préservatif eza bien. Avantage nango eza nini olobi? Avantage ya préservatif eza mpona kobatela kobota ebele neti biso bapapa abana bapapa toza na basi na bandako jamais nakozwa nasalaka rapport sexuel na mwasi kaka bongo mwa préservatif esalaka mwa économie moko bien. Et mpona bato balingi yango te conseil nini okopesa bango? Conseil na kopesa bango basalela préservatif oyo balingi yango te bazosala mabe na mwa préservatif eza bien mpona nga yango na point de vue na ngai. Balobi mosielu nde likambu tozokoba tokotambusa toujours micro tozoba point de vue ya bandeko toleka pote ndeko mbote tozobeta likambu ya condom selon yo atanki yaya est-ce que omonaka ndenge nini kolata condom ezalaka malamu to mabe? Bon condom nga pena selon ngai nga nde namona yango ezalaka mabe mpo eloko nga la constate condom nga soki ke yo na utilize yango donc naumela te. Naumela te wapi? Naumela te donc so na bandi séance nango naumela. Séance ya nini ya opération? Na opération ke na bandi penda. So beta biloko. So na beta biloko ne na bandi penda séance. Donc naumela to mo be ba 10 minutes obwaki kuna bwaka. So za na prudence. So na ti prudence mais so na penda sans prudence. Mosielu. Donc na ozana endurance ya makasi. Donc na préfère ngo penati. Donc pour yo condom ekangaka sentiment. Pour nga condom ekangaka sentiment. Parce conseil nini yo kopesa selo yo pona bato yo bamona ndeti kaka sans condom mabe donc il faut kaka. Bon. Conseil nga na pesa pas bato baboya condom. Pona bato balingaka ka condom na masolo nyonso. Bon, nga mona condom ezaka pona soko yango faut inviter ka basa ndumba oluki moi chéri no moko boyo azana ma maison obike bokumba na e bongo bakufra mpe ezalaka kaka tona Kinshasa oyebi on ne sait jamais moyibi faza la pe kaka on ne sait jamais moyibi po kende ka mosielu kama moyibi wana otala na position na ye na ndenga zati so moina no position mona ya ba tatouage ya ba moi ba bouton moko boye moi ba nini makwanza yo mo timbelier ozala moi ba réserve moko mais metango otana nu obika po oyo eza moi normal ane moyibi me makwanza yana ngote azani moyibi me makwanza ane ezake ane normal mosielu donc kama ndinga mosielu kaka eyokani balobi fo oyebi la vision akozane moyibi mais soit na makwanza te bo mosielu kaka to ko bato za les sur 2-3 personnes comme ça to boucler élément na biso to leka mbote papa to zolba likambo ya utilisation ya préservatif pona yo ko salela condom ezalaka malamu to mabe pona ngai capote ezalaka nango bien protégeaka ba sida ba zemi ezalaka nango bien ezalaka nango mabe te fo yeba kaka ndenge olatisa chéri na yo mabe te ezalaka nango bien protégeaka mutu mosusu akoda na sida bainfection eroseli yango omoni ke eza yango bien. Mais bandeko mosusu balobi ekangaka sentiment ndenge nini yo olinga okaka sentiment tina mosisa bona mpe ezalaka na sentiment eza nango kaka normal eza nango kaka nzoto esili sikoyo sentiment ngo ti wapi? Est-ce que conseil ni européen na bandeko basi oyo bango balinga kutu koyoka lisolo nango te? Conseil ngana pesa bango basa elango po eza nango bien. Ndeko masala bike ba balanda pe sentiment na musisa te oyo beta libaku nyonso eza kaka makambu to le 14 ape ndeko mwasi mosusu ye pe akopesa biso makanisi na ye to ye ba selon ye est-ce que eza na ba avantage to na ba désavantage? Mbote mama mbote papa motune za koluka koyeba est-ce que ko salela condom ezalaka malamu to mabe? nga pona nga papa ezalaka mabe parce que mafuta na ebebisa biso basi mafuta oyo ezala na condom ebebisaka biso basi ebebisaka elongi to maboko te na se na biso basi. Ok, esalaka nini? Donc omona après bando sela ngo mingi omona obando kanga sous zemité ezala bien te bongo pona bandeko mosusu balobaka ke ekangaka nde sentiment komisaka mutu tina suka te yo moni ndenge nini? Nga pona nga papa na mona ngo ezala nango bien mais batika basalela ngo lisu te po ebebisaka biso bantu na biso ya bana basi.
Et au cani conseil nous copese na bande ko basi yo basali la ka préservatif. Conseil na c'est ka basali la ngo lisusuté parce qu'ils ala bien te pour na biso basi. Ba ko sala bango ngo mais comme c'est la ngo pa te pour misu basali la ngo mingi za bien te. Bo la na kan sentiment ka na sala la na kanga zemite mais eza mabe na kati. Ndeko lobi selo ye eza pe na mabe na kati bato bazola nango juste pour akokanga zemite mais na kati nango pe eza na makambo ebele kasi mama na biso pazawa aza na makambo akoloba mbote mama mbote papa tozolobela likambo ya bolati préservatif mpo na yo eza malamu to ezali mabe. Bon normalement na logique ya likambo eloko nyonso oyo esalami na maboko ya moto ezala na bavantage eza na désavantage. Parmi les avantages, ils ont peut-être parce que babengi yango préservatif, ils ont prévenir contre la grossesse, l'infection, makambo belé. Car à peine de qui na nature, chimie des œufs, ça dit que tout excès nuit. Donc excès nango peut et ko nuire, c'est normal. Mais du point de vue avantage, ils ont un avantage nango. Tel que grossesse précoce, infection sexuellement transmissible et puis dans ma marambuka ebele kasi bande ko misusu balobi ya linga kutu te mobala la ta préservatif pour ceux qui mobala la ti préservatif ayoka kapena sentiment wana malamu te kanga ba posa na ye. Bon je dirais bon préservatif ça va sortir belé hein ils ont un modèle belé ça pe na ba marque mususu za ka stimulant mususu pe za ranango stimulant sensationnel ezali ba marque ba préservatif ezé belé tu leur ça publicité nango peut-être au bango ba sala la rendre sala que ba komaté mais ba ke ko tuna ba pharmacien non préservatif ata ko ya ni boko c'est boka ezali mais mutu na mutu azana non mutu to azana numéro na ye ya chaussure na ye kuna oui normalement conseil ni ko pesa na bande ko basi yo bango balinga ko sentir yango te ko balingi posa ti na suka non c'est que ça pour un avantage na bango et ça pour na ba bienfait na bango parce que la plupart les lots tozo mona lokwa ba faciliter la bango biso ko kota na hôtel et comment nango accès libre bana ba agent so bazo kota na hôtel soit disant ba ki makaze mais ça pour na zemité ba infection simplement là microbe na kini mbala mutu azala lisute bali nyonso bakoma ya mipiko bon siko baelio donc yo magi baelio infection ya nadine na bibis basangisi omoni bino nyonso ka ba congolais mabeso ke uti Rwanda te peut-être que congolais na obomo mais rwandais obomo te pour mi batela. Kembela na yokani mama lobi na biso ya mutu ezali ke préservatif ezali na ba désavantage ndenge ya uti kotanga pito ezali na ba avantage ndenge ya uti kotanga eza kopekisa ko éviter non seulement ba grossesse non désirable mais aussi eza ko sunga mutu à éviter ba IST ba maladies sexuellement transmissibles et surtout les grands fléaux au ezali bongo koranger mboka na biso to mokili lelo le VIH. Pour boucler notre élément nous dirons l'apport de préservatifs ezali tellement important. Pourquoi nous disons que porter ou utiliser les préservatifs ezali important? Parce que nous vivons dans un siècle oyo ba maladie est commis ebele. Nous avons les IST qui sont plus dangereuses que le VIH-Sida. Pour ne citer que ça. Il y a des IST une fois mutokomi na contact na yango et koki ko nuire yo pe koki mango ko memayo na liwa. Nzokande avec le système il y a des partenaires multiples. On a la facilité à rencontrer ba IST. Moi so abimaki na mobile Y, mobile abimaki pe na mobile X. Bosangisi ba multiples partenaires et surtout ba partenaires occasionnels et si comme tu recoute na likama et banakate na yango pona kosunga nzoto na yo et vivre tango molai conseil ezamoko utiliser préservatif ezakaka pona kokima ba ISTT préservatif même pour les personnes mariées. Certaines personnes se disent que ceux qui sont na mwasi na ndaku na kolata yango te non. Eza de loko babengi planning familial, l'espacement de naissance. Ba nesengeli babota ma selon bozuya baboti. Et loko ekoki ko sunga pe bango. Hormis d'autres techniques, il y a ba grossesse, il y a ko éviter ba grossesse indésirable. Eza appellent l'utilisation de préservatifs. Ceux qui balobi na mutu korote interrompu, mutu kokate komi kata posa. Ceux qui balobi na mutu mais là ba pilule, certaines personnes ne sauront pas prendre les pilules, mais au moins utiliser les préservatifs même dans les mariages pour éviter ou pour espacer les naissances, c'est vraiment quelque chose à encourager. Merci à vous tous qui nous avez suivis.
depuis Congo Millennium. Et merci à vous qui nous soutenez, comme nous vous le disons toujours. Pouvez-nous que vous nous soutenez, continuez à aimer nos émissions, continuez à kiffer et continuez à vous abonner et vous aurez toujours droit à tous nos éléments. Sans oublier, nous remercions sincèrement là, je vois directement mon vieux Désiré qui a Ngebeni, le vieux Désingo Balobi, nous autres œuvres d'art, il faut qu'on cela attaque. Sans oublier Maman Béa, Maman Tendresse, la Camerounaise Balobi. Et là, on a qui vraiment maman Yokanaki, maman Ngoulia Sepelaki, sans oublier Lissoussou, la femme du patron, maman Jolie, Dibenzi Balobi, maman, tes cadeaux sont super, tout le monde en parlait. Big Daddy à celui qu'on appelle les vieux Zaki, vieux solo là, bien, ma colonne va solo yango et qu'on continue, qu'on solo la malamo. Dites grand merci vous qui aimez cette émission à celui qui l'a réalisé. Il s'agit de Jurès Mwanda, lui qui est derrière la caméra. Quant à moi, Bello Belkam, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission et je vous dis bye bye.